ande tolobaka tina kati ya vérité en politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na bacritique na bino alors bacritique na bino nde matiaka biso niveau yango nde tombolaka biso. N'était s'abonner na kati ya vérité en politique officielle. N'était s'abonner na kati ya vérité en politique officielle. En tout cas nazo sengo s'abonner. Oui, bonjour na balandi nyonso bamesa kolanda vérité na politique officielle oyo epesamaka epa oyo bolingaka mingi makasi ya babila vimire miswa aigle la quinoise mirve makola amesa toujours koya kosepelisa bino babi na traitement na masolo na baréalité oyo tozovivre babi lelo toza non commente babi quelque part les images parlent oyo ezopesa mpasi oyo ezolelisa par là na pensée na ye moko prêtre depuis Lyon na France babi elle est padre de la presse depuis Lyon ye nde leader à Lyon. En tout cas na profite kosouhaite ba bonne guérison en tout cas nzambe azwa contrôle la santé no toza na posa toka na mikolo zekoya en tout cas santé ekomi malamu mingi nalingaka mingi parce que taka yo mto sa la quinoise azala yo kam tozo sa la quinoise apparaître vraiment merci beaucoup babi lelo to na kolela en tout cas epesi passe babi kin eza koyinda na nini suite ba dégâts ya mbula ebeti kaka lelo esali ba dégâts moko impossible ese ba dégâts impossible na kati ya commune Selembao na pesi quartier te avenir te parce que bakonza mboka bakonzi na biso oyo ya awa ya commune Selembao babenzinga matoyi balobi na garder secret parce que mbula oyo ebeti ezindisi ndako moko emonani te heureusement papa azalaki te mama azalaki te bana bakende classe ndako ezindi ezipi donc soko l'équipe place ana okoyeba te ke bato bazalaki wana mbula epasuki ezaki suite ya nini babi baveni nyonso ezwami koto oyo surtout mingi na commune na biso toza ya Selembao baveni nyonso ezwami koto oyo mutu moko te asali libu na kati ya veni bandako minene boyebi ke bato ya mbongo bazalaka baya oyo baclotira batia bamir ta milai basala mabulu te na kati ya mapangu na bango mbula ebeti lelo mai esangisi 9 avenue esangeli avenue moko e na pression makasi ebuki ndako te me ezindisi ndako donc mai ezokita na nsima ndako liboso ya ndako bavoisin base retrouve kaka ke ndako moko ezalaka na quartier eza lisusu te beko retrouver ke ndako mo eza na quartier eza lisusu te edindi ndako mo eza na avenue mo eza lisusu te dindi emonana te matiti nde vandi likolo nango beko vérifier bamoni mama kende koteka papa kende musa bana baza na kati école siko likamba bongo soki bana bazalaka suite ya nini oyo esali makambo wana babi eza bamai ekiti bama esangani ya 9 avenue kitela avenue moko bakonzo batonga bandako tala minene bamai na bango ekitaka ebimaka bazwa batonga batia mabulu te babimisa bachomo na bamir na bango ekitisa bamai pour que koza ba dégâts yon parlanga bino loba mingi te nazo senga na régie kuna baba na biso ba élément to mona dégâts vitesse mai o ekiti dégâts vitesse ezindisi ndako parce que ba boy to laksa ndako mais bino mo bo sentir que place benda ko za keza soute mabele ezipi yango tolanda Bonjour. Oui, naza si tomoni ba mabulu ndenge panzani tomoni ba dégâts sali en tout cas pesi passe ndena lo babo na quartier wana kimi ekoti lokwa bato bakufeli
kimia kotia makasi lokwa bato bakufeli menga pe na bino azalaka songi na kotika te na kolandela bino ti esika famille wana papa nazali malgré tout na yeta za musala donc oluka esika mwasi aza pe bana baza na minute oyo baza maboko ya bavoisin na minute oyo baza maboko ya bavoisin bana esika olala te pafokanisa na oloba boponga na lia mbona bon na biso soki oza besoin omona esika dega boye eza ekundi ndako ekundi biloko nyonso soki oleki place wana okondima teke ndako ezalaki place wana ocontacte nga na mpe soki adresse yo moko verifie nga na okoma na wana te yo moko verifie kaka parce que bakondi babona mpe sa adresse babi bakokanisa nga baboyi mpe nalakisa ndako edindi donc epesi somo bino mo bomoni libulu ndenge efungwami libulu minene kondima teke place wana bato ya quartier batia bapropre frais na bango yango sikoyo nini parla na ndenge naloba biso atoyebi te soki eza nini bino bato boza mosika mboka bino bato boza mosika kini boyebaka onke bajour ezoya bokoyokaki ya kini ezala asuli te bato bakoma otambolaka na sa mabele bato batambola asuli likolo te bato batambola na sa mabele mpo mabulu ekomi ebele na kini sikoyo toyeba te responsable mabulongo to biso to sakande to sola banda responsable o akipa makamba mabule za nao ponga petit siko no eba te mutu nini openda bata responsabilité ya ko gérer makamba mabulu posoko koti na quartier o na mito na zali o bandi na avenir liboso boye na avenir mibale ya misato ya 4e ya 5e ya 6e 7e 8e 9e eza libule banda kwenti kuwe we sangisi 9 avenir siko érosion munene esalami etikaka 6 parce que bima makada siko o juste tozoki wapi tokomi wapi na basomo ya boye yango na bino boza libanda kini boyeba yango déjà banouvelle na opesi na bozozwa déjà lelo mikolo ezali koya bokotika su komona kini mutu na kini aotambola likolo te biso nyonso tokomaka na se prince kam tetika likolo mpo bandako nyonso ezodinda chaque quartier eza ya mabulu no chaque quartier eza ya mabulu no so mpe otuni baotonga te so otuni mutu oyo basaki oyo bana batiaki oyo tokotize na aveni bagouvernement ezaki point d'interrogation gouvernement ezoloba eloko te so otuni bango oyo bachef bourgmestre toyebi ku bourgmestre yango te toyebi ete ata tokeyamba biso te bo chef avenir kutuma bo chef a quartier koloba kute donc partout mabulu partout badege ezosalema donc bozwaka da nouvelle lobi ya Kinshasa bato bando otambolaka na sa mabulu wana mpenza omonaki oza prince likolo bato na se baotonga ndako na sa mabulu mpo chaque quartier nasali tournoi mabulu eza kaka bando o chaque commune mabulu ezali ebele bakimaka babi tokima tokenda ta ya mitendi bakie kuna bakuta na bamame érosion ebele babe no ndeza boye na vanda na komi na semba mabulu eleki nakenda ngalema bakie kuta na bamame érosion donc ndeza boye nakela komi na monga fula ba érosion makasi bozada na banouvelle anaki bane ezoya Congo eketambola na donc Congo kute Kinshasa eketambola na se makadam likolo akomi to ba biso ba so de mouton likolo batu na se penza mabele po esika ki mezate partout mabulu en tout cas naza se biso nyonso to landi be événement oyo en tout cas pesi pasi nanga toujours na tête c'est ba réalité o tozo vivre na se awa et ya moyo ba réalité tozo vivre na Kinshasa concernant makambo mabulu yo question nanga lelo pendeza ki mingi na tuna nana zwa ba pesa responsabilité ya ko gérer makambo mabulu ezaka nani muto avandi pembeni ya ndaku bato baza na avenue wana to eza likamba gouvernement la sana na éviter biso na bino to pesa na ba réponse nanyo bastia na charge ya ko gérer makambo mabulu eza gouvernement muto avandi pembeni ya ndaku tope eza bato baza na avenue bakotizaka bambongo na bango en tout cas topesa ba réponse pour que tosunga ba misuso bazomituna ba question parce que na bakali bulo ekomi boye ata venir sangisi mbongo ata venir sali ba sacrifice est-ce que ekebongaka to kebongaka te donc likambo so totike longa venir za ke pour que tout monde prince ana to kaso masolo ke epanza na pozo pesa passe degré pe bambouteillage ekote na kataki bino bobule lokwa embouteillage mitu kebele mais ce que le boss a contrôle okende kabwe olongwe cité verte pokoma na station ana
libulu mwezana efongo na makadame wana nyonso bukani ekomi libulu mituka po traverser ekomi guerre olongwe kaka partir la station na poko mai peno zondeti direction okende Selemba mama na lisusu base moko esalami wana mito nde mbule beti okoki ozala na po oleka kata 5 mètres fosse à 2 heures du temps olongwe siko ipen po kende delvo avant comme maternité mama na libulu lisusu donc dès que yango ezo causer kaka bambouteillage en tout cas gouvernement na devoir rebelle ya kokokisa pe ya kosala bamisala na kati ya mboka Kinshasa vraiment si lope toyeba te ezaka likamba point d'interrogation toyebi te soki baoloba ninga zanga toujours molobeli nga finga te na chola te mais toujours na loba kana bi to tuna no mutu na likamba libulu ya ba dego ezosama ba prince wana mabulu na ba avenue na ba quartier na ba commune est-ce que ça likambu ya bato baza sur le terrain ou soit c'est ça les cambas gouvernement en tout cas tu peux savoir réponse en tout cas na linga bino mingi ya on appelle si merci na ozaki si ma caméra babi juja mande yende Jonathan Makola yende mta simba ki makambo za bidi na pe simbo te na mutunya so za occasion ko landanga na linga kabino mingi parce que ton nos bozaka penanga alors ba critique na bino on te sala ngala matamata niveau na zana bino ce silence est côté bo comprendre ka toujours mais na zana bino akata vérité na politique tozo koba alors bo s'abonner pour que tu matches sous niveau à ma solo ango pona lelo na sukia to kute na numéro siko ezalikoya ciao Kande tolobaka tina kati ya vérité politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombolaka biso n'était s'abonner na kati ya vérité politique officielle